Oh, bino bovandi awa bandeko, nga nazomono ndire bato ebele ba congolais misusu tellement eza kindoki ou bien ene na bango, baza vraiment na posa que makambo nyonso tout oyo RDC kosala ya bien esimbate. Esimbata mukete. Makambo ya accord oyo ezosalema kuna entre Rwanda na RDC, accord de paix, et puis accord oyo ya RDC na États-Unis kuna wana. Bozo ya batebele bazo ya koseka awa lelo o tokomi le 15 voilà donc wapi accord ango tebisaki bino bokoko kelo kote o ba imbwa boena boy tout ça wana ba accord na bino bomoni ba américain bazo sakana na bino boena boy wapi accord ango bolobaki o le 15 tout ça boena boy. Oh, pourtant tout ça li ba vidéo awa toye kopesa ba information awa makamu ndenge ezo kende avant-hier awa ba américain ba outi koloba clairement que ba sali déjà nyon surtout donc accord il faut signer na mois au ya juin au plus tard na mois ya juillet mais ba koze ali sous-souté au 3 mois au 6 mois pour na ba signer accord wana et na minito ndenge na zolo baboye ba négociation finale déjà partie à RDC na partie à Rwanda ba za kuna na États-Unis déjà donc ba négociation finale ezo salima ya ngo moni ba tumusu pe ba za kuna pour na ba kende kolukanene ba ko perturber en fait processus wana yango ba onyo surtout ba on tout baza kuna na minute oyoyo yango ya tebolo bakaka wo bona boy parce que na ebisa ki bino ke Paul Kagame na batu na ye bazo lukana ndenge nyonso tout ba repousser ba accord ta Bintou Keita zaki déjà kuna na Goma ebisa ba M23 déjà que non ba kanga bisaka et puis ba américain déjà ba lobi ba kozelate Paul Kagame a tombé malade ba lobi aza gravement malade kuna ba évacuer na étranger et puis kuna na Rwanda ba comme déjà koloba ona na ko remplacer bona boy tout ça wana donc accord ezoya ba négociation eza en cours o eza sur eza que ekoumela te ba américain ba ba lobby baza na posa ya koumela te donc ba parti nyonso mi balé eza kuna na Washington na minute yo baza ko négocier accord final voilà. Bouyate awa boye bisa biso oh non les autres les 15 bomoni accord ezate ba M23 ba ko bimate boyena boy tout. Oh, bino bovandi awa bandeko, nga nazomono ndire bato ebele ba congolais misusu tellement eza kindoki ou bien ene na bango, baza vraiment na posa que makambo nyonso tout oyo RDC kosala ya bien esimbate. Esimbata mukete. Makambo ya accord oyo ezosalema kuna entre Rwanda na RDC, accord de paix, et puis accord oyo ya RDC na États-Unis kuna wana. Bozo ya batebele bazo ya koseka awa lelo o tokomi le 15 voilà donc wapi accord ango tebisaki bino bokoko kelo kote o ba imbwa boena boy tout ça wana ba accord na bino bomoni ba américain bazo sakana na bino boena boy wapi accord ango bolobaki o le 15 tout ça boena boy. Oh, pourtant tout ça li ba vidéo awa toye kopesa ba information awa makamu ndenge ezo kende avant-hier awa ba américain ba outi koloba clairement que ba sali déjà nyon surtout donc accord il faut signer na mois au ya juin au plus tard na mois ya juillet mais ba koze ali sous-souté au 3 mois au 6 mois pour na ba signer accord wana et na minito ndenge na zolo baboye ba négociation finale déjà partie à RDC na partie à Rwanda baza kuna na États-Unis déjà donc ba négociation finale ezo salema yango bomoni ba tumusu pe baza kuna pour na ba kende kolukanene ba ko perturber en fait processus wana yango ba onyo surtout ba on tout baza kuna na minute oyoyo yango ya tebolo bakaka wo bona boy parce que na ebisaki bino ke Paul Kagame na batu na ye bazo lukana ndenge nyonso tout ba repousser ba accord ta Bintou Keita zaki déjà kuna na Goma ebisa ba M23 déjà que non ba kanga bisaka et puis ba américain déjà ba lobi ba kozelate Paul Kagame a tombé malade ba lobi aza gravement malade kuna ba évacuer na étranger et puis kuna na Rwanda ba comme déjà koloba ona na ko remplacer bona boy tout ça wana donc accord ezoya ba négociation eza en cours o eza sur eza que ekoumela te ba américain ba lobby baza na posa ya koumela te donc ba parti nyonso mi balé eza kuna na Washington na minute yo baza ko négocier accord final voilà.
boya te awa boye bisa biso oh non les autres les 15 bomoni accord ezate ba M23 ba ko bimate boye na boye tout. Oh, bino bovandi awa bandeko, nga nazomono ndire bato ebele ba congolais misusu tellement eza kindoki ou bien ene na bango, baza vraiment na posa que makambo nyonso tout oyo RDC ko sala ya bien esimbate. Esimbata mukete. Makambo ya accord oyo ezo salema kuna entre Rwanda na RDC, accord de paix, et puis accord oyo ya RDC na États-Unis kuna wana. Bozo ya batebele bazo ya koseka awa lelo o tokomi le 15 voilà donc wapi accord ango tebisaki bino bokoko kelo kote o ba imbwa boena boy tout ça wana ba accord na bino bomoni ba américain bazo sakana na bino boena boy wapi accord ango bolobaki o le 15 tout ça boena boy. Oh, pourtant tout ça li ba vidéo awa toye kopesa ba information awa makamu nengeni ezo kende avant-hier awa ba américain ba outi koloba clairement que ba sali déjà nyon surtout donc accord il faut signer na mois au ya juin au plus tard na mois ya juillet mais ba causer ali sous-souté au 3 mois au 6 mois pour na ba signer accord wana et na minute ndenge na zolo baboye ba négociation finale déjà partie à RDC na partie à Rwanda ba za kuna na États-Unis déjà donc ba négociation finale ezo salema ya ngo moni ba tumusu pe ba za kuna pour na ba kende kolukanene ba ko perturber en fait processus wana yango ba onyo surtout ba on tout baza kuna na minute oyoyo yango ya tebolo bakaka wo bona boy parce que na ebisa ki bino ke Paul Kagame na batu na ye bazo lukana ndenge nyo surtout ba repousser ba accord ta Bintou Keita zaki déjà kuna na Goma ebisa ba M23 déjà que non ba kanga bisaka et puis ba américain déjà ba lobby ba kozelate Paul Kagame a tombé malade ba lobby aza gravement malade kuna ba évacuer na étranger et puis kuna na Rwanda ba comme déjà koloba ona na ko remplacer bona boy tout ça wana donc accord ezoya ba négociation eza en cours o eza sur eza que ekoumela te ba américain ba ba lobby baza na posa ya koumela te donc ba parti nyonso mi balé eza kuna na Washington na minute yo baza ko négocier accord final voilà. Boya te awa boye bisa biso oh non les autres les 15 bomoni accord ezate ba M23 ba ko bimate boye na boye tout